nani luzimpangizana kumbuza zingi ikulwanga luvavule ne Congo. Ce sont des bêtises, des bêtises, des bêtises. Les Né Congo n'existent pas. Ce qui existe, c'est le Bas-Congo ou le Bénin-Congo. Moi, j'ai fait des maths, physique, chimie. Depuis la mort de Moutaka Savubu, de temps en temps, je pars dans le monde des morts où on m'enseigne la culture Congo. Parce que si la culture Congo disparaît, le peuple Congo va disparaître. Kalibaogo, Congo, Congo, l'Ompevi, Yabu Congo, Kenakwandi Congo. Il faut remettre l'esprit à Congo, Kwaba Congo. Il dit n'a pas pour Bandombele. Nous tous, nous avons une campagne, une salle de conférence de 100 personnes qui disent qu'il y a un calonga, nous sommes sur la Congo, Kwabana, Congo, nous sommes sur le Qui sont les Bas-Congo? Nous sommes pas exemple. Les Né-Congo n'existent pas. Ce sont des bêtises créées par une association de Moutaka Kwama appelée Yann association yo il y a moi qui qui va pour le peuple Né-Congo, la culture Né-Congo, la jeunesse Né-Congo. Moi, je pars dans le monde des ancêtres qui m'enseignent la culture Congo que je dois vous enseigner. Le peuple Né-Congo n'existe pas. Je vais vous expliquer. Nous sommes sur le Congo. Mbuta ou Kouvio, que le Moumimvou, ou Amanato, Langoumwandi, un préfixe de politesse qui est impoli. Donc, nous sommes sur le Congo. Mbuta Hekamanu, ou Amanatou Hekamanu, Petit Koukila, qui est impoli. Voilà, alors Némon Nsemi, 77 ans, député honoraire et chef spirituel, Yababoudi, Babundudia Congo. Voilà, Boudia Congo, ils allaient mouvement politique, voilà, et puis mouvement. Et comment Boudia Mayala? Boudia Mayala, politique, et puis église de Boudia Congo. Voilà, et je pense que Bande Konami, tu as Bazana Makasi pour la DC, il y a Némon Nsemi, Olanzi Majuana. Souvenir ni nos anango na Monansemi. Ouais, je rappelle l'appel des Congo, hein? Oui, l'appel des Congo. Et le Liboso na Kokayi Koloba, bon, na présenté ma condoléance na famille biologique, peu politique, peu spirituelle. Il y a Monansemi. Moi, j'ai eu la chance ya kokutana nae. Et puis wapi nanda gonae, na kendagi tokutana ga nanda gonae, je peux vous dire vieux anati a kufindengwana. C'était un grand maître spirituel. Donc quand je dis un grand maître spirituel, il y a des degrés mogoya likolo na mundele banoko bangaye. Mindele ba banga monantsemi. Bangaye sur le plan spirituel. Donc azalaki maître ya ba maître. Mais pourquoi on n'a pas bénéficié ya sagesse sur ce connaissance sur la spiritualité tout Congo est bénéficié na moté. C'était ça le problème. Bon, erreur na ye zalaki ya bandaye ko bundela mingi pona baneko. Donc, il y a spiritualité, connaissance, travail, nous sommes la spiritualité, à l'Inga a libéré le peuple, royaume Congo. Donc, nous avons une ancienne configuration. Donc, avec la RDC, Congo-Brazza, Angola, Gabon, voilà. Il y a pour que y ait régné comme roi. Mais, Mundela za jana idée wana te Mundela asi alongwe déjà na étape wana si voilà donc déjà si akati Congo na image na yene intérêt comment un peu moins multiple donc erreur na yene yango wana mais pour na ba Congo une grande partie ya ba Congo ba banda déjà ko vénérer ye ba banda déjà ko tombola ye ba banda surtout na Luozi surtout na Luozi donc ba mona ke penza za ye penza nzambe pona bango fort malheureusement l'itinaye a kenango te tina suka a gagné gain de cause parce que le royaume Congo ezongité et puis rien que kaka Congo central nenga bando luka ezonga na ba Congo esimbité donc lelo soki na Congo central okuta ba bikolo nyonso ezali yebo pe comme candidat gouverneur esimbité tout ça donc moi ba biloko ebele a kutani nango mais maladie na ye et koki ko uta na maboko ya batu.
Le problème ya mutu akutana nango. S'il vous plaît. Oui. Tango tala, je peux vous dire des choses sur na bina to sala no émission sur type wana na go ebiso babilo go belé ya type wana. Nini. Mais tango oyebi ke po ba ribaka nga monda nsemi na ndako na ye na bunker na ye nganga wana utaka Nigeria. Zela non. Toyebi ke armée et c'est Chakawana, la police ya nani ya voilà. Toyebi le général, l'ancien général nani comment ça s'appelle encore, à coup de poing, comment ça s'appelle oh ya otobola ba kan général Kanyama. Toyebi tout ce qui s'est passé, mais c'est il y avait pas quelque chose banganga ya spiritualité non biloko nyonso la police betaka so ba beti yango e banako simbate pourquoi parce que mon ancien banako mamir tala tango babimisi ya bimana ba mwindo ebele il a fallu ba recourir na nganga moko autaka Nigeria dans ce que Nigeria oui tipo na tango ye yende muto exige ba futaka ye mbongo ebele pouvoir en place pour bangonde bazali na besoin ko détruire mwana nseme pona ba velléité na ye akoma ye gênant pona bango ne yango wana omonaki baye kozwa type wana nde muto yako sala ke no tango mwana nseme alinga limwa abeta ba numéro na ye ya kolimwa akoki te nde eye kosala ke kanyama ye kokota d'ailleurs avant kanyama akota ye moko nde abibimisaki déjà nakota na bunker wana nakota na ndaku wana nakota tina katola nakomaka tina salon na ye place ayambelaka ba personnalité ya mwa makambo ebele nakutana na ye boye va face à face boye mais il y a quand même un rapprochement aza mutu moko sur le plan spirituel aza très élevé donc c'était une valeur pour la RDC bon lokola pays na biso eza laïque tokoloba valeur te ozomona tokoloba valeur te mais na ba domaine spirituel ezala bao basala ba franc-maçonnerie ba rose croix so ba rose chrétien ba ekankar ba o nyonso tu wana na ba biloko ba kimbangisme ba église des noirs ba spiritualité wana nyonso bazo reconnaître na type wana grandeur moko exceptionnel très bien exceptionnel donc moi makambo ebele salema na type wana oyo geno tango sikoyo akoti boloko kimisa eko kimisa toyebi histoire wana zobrand tango akima pouvoir bana toujours koluka mais azali ne kana selembao abatama ne kana selembao azali ne pega en contact na bato ebele na niveau ya selembao wana abana kaka na selembao kana selembao kaka wana akendaka te azali ne kana selembao parce que le temps wana banda nde ko se reconstituer mais na dernière minute wana tango sikoyo ba makambo ezokende nete na ba changement pouvoir tout ça erreur salaka nde tango ayi ko bima pona ko soutenir président Kabila place wana nde makambo ebebelaki ye parce que makambo tu ebebelaki wana mutu pe zuba problème ni tete le président Félix amemaka ye na scène pepe nde alingaka kufa déjà avant parce qu'il y a eu un rapprochement tout le monde à plusieurs reprises Kabouya Kende ko rendre visite voilà il y a aussi le directeur du cabinet adjoint chef de l'État il y a Congo central Wamesu à plusieurs reprises et puis d'ailleurs c'est aussi un allié à UDPS pour l'élection voilà donc tant bakene na scène pepe ne oyo komona via zongi mwa muki azongi wana na bomoto tout ça mais ba capacité beleza iso makasité na ndenge bon. Très bien, merci beaucoup. Je crois que c'était important à Kolobelaye et vous allez toujours ensemble na Kongo nyonso ba la minute oyo ya bango pe leader na bango spirituel et aussi politique. Allez, on va évoluer. On va évoluer. Je crois que Tobaki na bandeli émission na biso. En fait, quand on a sujet to Kolobela, oui, c'est vrai. Tobaki émission na biso to za awa pour na combattre injustice. To combattre ngoti na suka. Ba mama na ngaliema ba kolela na delvo na se wana ba kolela ba mama bilanga ba konyoka makasi bilanga o elesaka Kinshasa o esalaka ki ba mama basunga bana na bango bakende kelasi bazwa mwa lipa na tongo bilanga wana na minutes oyo ba kobotola bango yango bandeko ba kolela ba kokende wapi moi ba entreprise na nga mikie ba sala yango wana nde kosunga bango kasi lelo yo ba ko botula bango ba espace wana mo ba sala bilanga ezalité tolanda na ba mama tolanda ndenge balobaki
tokozonga awa après surtout kota ba question na biso bino tokovanda makambo ya guerre ya est pe makambo ya Kinshasa parce que lobby Gentini Ngobila azalaki na Peter Kazadi nandeko Godin Poi atana ki bilongi boyi Peter Kazadi loko a médiateur kasi c'est l'homme information tozui si siko solution ezouamité toko kende wapi à 2 mois des élections cacophonie toi boyi oyo ko régner na kati ya Kinshasa ça fait mal to na bandeko oyo ya ngalima ana delvo bakolela pona makamba bilanga na bango et puis tokozonga pour tokota sur na kati ya mozindo ya masono ya biso ya mokola lelo tolanda awa tozali na bede ngaliema na shit basoko ngai nazali président ba maraîcher na shit basoko comme na ngai papa fidèle naza na 376 personnes tosala na sala na bango bilangawa onga na dirijaka tozomona ka boye brusquement bakonzi bayekolo bana biso ke bozo tozobimisa makelele awa bazokunda biso biloko na bangin tozoloba te bazoka biso te bazotala biso te mena mingi ya bano toza na bango na bakoko na bakokololo na basi na bandako toza balocataire toyebi te awa bazotia biso wapi yango nazolela na bino bakonzi botala pasi oyo ya ngai botala pasi ya peuple congolais biso toza bakongolais gouvernement eza mpona bakongolais biso bakongolais moto tovotaka bino awa botiki biso boye awa bozosala biso boye mingi ya bajeune garçon aza na bango bilango soki ekondami nyonso bakokoma bakolona na nzela na babalabala babandokende kosala mobulu siko bolobi na biso nini soki bano babandi kosala mobulu bino bokokanga bango baza bakolona dede soki neti tozosenga bino bokoka kopesa biso te yango wana biso moko tomisalelaka na makasi na biso awa na bede ngaliem en plus papa Gentini tango yo yakawa olobaka ke bede ngaliem bakoki kotonga te natiki mpona bino ba maraîcher yango eza biso bede ngaliem oyo tikelaka biso bazotonga bazokunda biso biloko bazoboma biso biloko ekomi mpona bateka bazokunda yango na bangin yebisa biso awo olakisi biso wapi yebisa biso awo otie biso wapi voilà bandeko bakolela papa kolela bakokende wapi bokotia bango wapi bazokobebisa bilanga na bango bakobotola bango ba espace esika kokende ezali te na mwa mbongo ya moke wana bakosunga bafamille na bango lelo mpe toyebi après pillage ya 91-93 misala mpe na RDC ezalaka mpe na lisusu mingi te bandeko bakrei mwa baactivité na bango mpo esunga bango kasi lelo oyo soki baza nango lisusu te bakosuka wapi nakobengo président nakobengo coordonnateur oza nyonso ndeko Jean Serge réaction moke na oyo wana toti kotala oui eza sentiment ya pasi mpe mawa mpe ya tristesse kotala ete paisible citoyen babola bato oyo omoni ke aza ata na eloko te soki otali papa na visage ozomona ke non situation eza vrai mobulu papa azobundana asalaka mwa matembele mpona ateka yango na babote ya matembele c'est à peine 200 francs. Non, mais Mikolo est bâti. Mikolo combien Ata et Mati. Ata 200 francs. La 2006, je crois. Le combien? Et comment ça l'information? Kota kana ba wenze. Na ko pesa information 200 francs te, j'en sais. Omoni bino batu bobonga, bino bokota ba alimentation. Mais na kosenga yo kota kana ba ipen. Tambola na ipen na wenze ya ipen wana. Tuna bango. Ou bien benga nani il y a des césars benga 500 000 francs confrère na biso nani nani comment on kiminga mbika nani oyo atambola na ba biloko ba tomate tout ça na ba plateau benga yo il y a des césars tuna ye ko 500 000 francs évoluer to ki vous comprenez ata sali yango 500 ta 1000 francs papa wana po a réunir $10 ils passe très bien vous comprenez alors to ko comprendre te pour na ba besoin il y a un individu azana besoin ta msusu ateka wana pona un expatrié aya kotia boutique ou bien kosala entreprise moko oba congolais ba bénéficier te bozo kaka population ya bino bo sacrifier bango na pasi oyo wana bolongola bango na pasi wana pour que bino nde bozo quelque chose bozo mbongo botia na libenga na bino eza sentiment ya pasi yango ngana yebisaka yo politique oyo ya komonter ba scénario ici ekomi na suka. Chef de l'État il faut azala prudent. Na yebisaka ye pe na loba yango chaque fois na ba émission. Union sacrée wana bango ne balaka ba mobutiste.
union sacrée wana bakoma bakabiliste ya le papa, union sacrée wana bakoma bakabiliste Joseph, union sacrée wana ekomi bachisekediste, donc union sacrée wana lobi bakoma bafayoliste, bamukwengiste, donc ezaka baperu wana bachangeaka kaka bakendaka kaka bachangeaka kaka bakendaka kaka mpe bango nde badétruisaka mboka soko vandi olandi bien na dossier wana ndenge bazoloba wana okoyoka kaka keno gouverneur azalaki wana mais gouverneur akei gouverneur aza membre ya union sacrée ntango kolanda bokoyoka mutu moko ya union sacrée ye nde mutu azoteka mabele wana pour que population basouffrir mais ye nde azwa lar na ye ndeko Jean Serge pose na union sacrée te parti na bino na ko bayozana nos membre fondateur ya parti olongwa te za union sacrée te parti eza na union sacrée mais ngai na ba patriote toza na union sacrée te. Très bien, on va en parler. La évité, mora autre que nous wapi. Ngana mitumana mitu ezali ya ko bouter hors espace politique ya RDC ba politicien. Na bito ko bundaka pour ba politicien ba longwa. Parce que quand bi awa atangi bon ngana autant na ba kombote na boyo no héritier ba ki au plateforme au regroupement aux ba politicien na boyi na le belo côté. Na bikara ke na Congo na biso, on a plus de politiciens que de politiciens. Un vrai politicien a l'intérêt général. Mais un politicien, il est capable de trahir même conscience pour la liboumou. Transhumance, akende awa, aya awa pour l'intérêt naïe. Na rozo on a sur le deuxième épisode, na côté na mozindo, il y a un politicien pour te benga na ba politicien, to sika na ba politicien pour na mboka na biso et décoller. Allez, ndeko Jean Serge, to ko ce qu'on a dossier du jour. Avant tout, je vais vous dire que pour communiquer avec Kuna, tu vas le na suka, tu vas le loyo avec l'espace est, la guerre à l'est de la RDC. Bunagana, ça fait 2 ans que l'espace est toujours sous contrôle, il y a M23. L'armée congolaise, c'est vrai, le monde a quand même outillé, la formation, tout le monde a équipé, causerie morale, il y a chef d'état-major général. Il y a FARDC ou APP qui est capable et prêt à défendre l'intégrité territoriale en Bokana Bisso, puis à bouter dehors, il y a Dongolo Misso qui déranger Bisso. Mais qu'est-ce qui fait que un mouvement Oyo et Botami, Kakaboye, Bakosala ba exploit aux armées congolaises et le mouvement et Wazalendo. Qu'est-ce qui est à la base? Il y a monté en puissance, il y a mouvement Wana au détriment de l'armée congolaise. Parce que hier, ils ont même menacé à cause de Bunagana. Les lots, espace Oyo M23, a joué contrôle depuis plusieurs moments. C'est qu'est-ce qui est caché derrière ce scénario, cette histoire Wana, il y a espace, il y a Est avec montée en puissance à Wazalendo au détriment de l'armée congolaise. Merci. En tout cas, je sais que tu analyser na yo mais tikelanga moi temps pour na to analyser nazo senga na ba congolais nyonso bazolanda biso balongola nano sentiment o evanda na mayelo evanda na libumu mais bazwa mayele batika ngoka na mutu do balongola nano ba sentiment na parti oyo wana place ba M23 bazali ba place o biso tout tozo betela maboko ba wazalendo tozo sepela pona ba wazalendo mais tobosana te que parti wana armée kenyan azawana EAC na cadre EAC armée ya Rwanda ezawana armée ya Uganda ezawana sauf armée ya Congolais ya RDC nde bapekisa akomate eloko wana bobosana ngote armée ya Ethiopie ezawana ya ba Tanzanie ya ba pays wana nyonso tu oyo wana ya EAC ezawana pe baza usala nini ba zone tampon eloko wana tobosana ngote baza wapi balobi nini zone tampon elingi koloba pe bango moko balobaki yango na ba négociation bakendaki koto ba M23 baza koto yo bango baye na katikati awa FARDC aye koto motale kanga mo suscité voilà ozo comprendre to longola nanu ba makanisi ya libumu mayelo ya libumu oyo moni le lobi sono tozo sepela mais après lobi to kobanda suko regretter to banda na ko réfléchir nini bato oyo baza koto M23 koto oyo basoda wana koto oyo FARDC bon bawazalendo bazobundana ba M23 mais sans pourtant batoucher ba zone tampon élément ya liboso donc moi miracle monke ozo comprendre siko ngana zongi c'était na
na kotanga media wana na Top Congo babengi activiste moko ya droit de l'homme aza sur place batuni ye ezalaki na émission na journal nde alobi abi non neti na Kichanga armée ougandaise aza wana mais ba localité oyo eza omoni neti Kichanga eza cité mais moi bamboka mwa mike eza na pembeni sikoyo ba M23 banda mpe kocontrôle bamboka wana oza comprendre mais baza mingi na sima kote oyo sima ya armée ougandaise sikoyo ntango balobi na biso ke bawazalendo bazwi Kichanga na ndenge nini parce que déjà armée M23 aza kote oyo armée ougandaise aza wana yango moni naza koinsiste na bandela babaki ministre ya communication il faut pas memela biso politique lokola aza porte parole ndenge ya musique te il faut atalisa wa congolais qu'est-ce qui se passe na bawazalendo na niveau ya est ya mboka na biso ndenge tozoloba boye bapeyi wana nyonso balongwe te bazalaka wana na bakantonnement na bango EAC azoya lisusu pendant que bawazalendo tozoka baosala baexploit mais basoda EAC baosala nini bazoya déjà batindaki bato na bango bayaki mpona mwa bamasolo soki te fin ya semaine oyo baarmée nyonso ya Angola ya Zimbabwe ya Namibie ya centre ya Afrique du Sud ya SADC EAC SADC ils ont deux structures différentes oui EAC aza wana très bien SADC mpe azoya kaka place nini kaka wana kaka wazalendo pe kaka wana FARDC alobi aza prêt pour na bitumba mais ba occupé kaka baza libanda scénario ezoleka wana batuni activiste wana bino ba village en voisinage oyo eza na bapembeni wana la police ezalaka kutu te basoda mpe bazala na bango mpenza te nde kote bawazalendo barekipere mingi mais kote oyo ya basita minene bacentre minene wana eza bapeyi wana nde bato baza kookipe baplace wana kobosana te kote Uganda azali Uganda a déplacé borne tango a déplacé borne doneti a récupéré une partie ya mabele na biso tosali diplomatie to signé mikanda mais borne wana longo te ezaka wana totalaki mbusani ya mwisi na ministre ya Uganda to signé mikanda o comprendre tala place tala je bazui biso d'abord ba déplacer ba récupérer biso mabele après ba yeli biso neti ke to kende Uganda sans passeport sans visa sans eloko Uganda wana papa tayo okezwani ni na Uganda yoko tika kini poke kota na Uganda otiki penda vina kini awa poke kota na Uganda okezwani ni ezaka okebakisa souffrance bilo ba scénario oyo wana ba olakisa biso ba mona neti ba jeune tout génération na biso to ba zoba to ba mbendre to ba yuma to ebeloko te to ebo réfléchir te tolingisi wa biloko wana te yango moniki patriotisme ya biso tolongoli sentiment ya libumu te tipenza ezo fonctionner pona kotalisa ke non eloko wana kosimba te tozonga muke avana olimbisanga na chite bawazalendo bazosala baexploit tolali tolabuki biso nyonso tozosepela balabi baza bapatriote basala effort pour que baba récupérer bunagana élection pe sala mape kote kuna tokei biso nyonso tozobetela bango maboko. Maintenant, tout se poser la question. Communauté internationale, on que M23 a des armes les plus sophistiquées. Oyo, même bango ba okogate ko Monusco. Mais comment se fait-il que un groupe moroboye ba koyo kozala na ba armée na mandoki koleka ba état moi état le na M23 na Rwanda na Nations Unies bawazalendo bakozwa bamandoki ya margo wana. Il y a quelque chose qui est flou, qui est caché derrière ça. Mais comment dénicher quelque chose qui est flou, qui est caché? Non, eloko wana eza na charge ya ministre ya communication. Yende il faut apesa biso éclaircissement. Lelo yo tozo sala nini? Et comme lokola donc tozo ndenge ye alobelaki patrimoine ya ndenge alobelaki biso
na eloko ezono eza ba groupe bakoki ko se défendre ko landisa ma article 63 ya constitution oyo ezoloba ke no bato nyonso bakoki ko bare route na bato bakoki ko sala mabe na mboka na bango. Très bien. Bon otiki yango nengo wana. Donc ekomi lokola ekiri arabe na ekiri américain na ekiri moko boye baza kopotana l'état tiki bango kaka po bazoluka ba se défendre. S'il y a un mouvement qui s'est créé pour nous défendre, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème. Donc, même une rébellion ce que c'est créé pour nous défendre. L'analyse wana. Yango moni biso to lobido ba wazalendo bakobi mape na Congo central. Parce que kuna pe bato baso boto la bango ba mabele bazali. Ba wazalendo mo pe bakobi mabandi ko attaquer mobondo. Ba wazalendo mo pe bakobi magona bandi ko attaquer kama na sample. Ba wazalendo mo pe bakobima na Équateur kuna babandi ko ba nielele so ba nini na non, ministre la communication faut pesa biso éclaircissement que ba wazalendo baza boye. Pourquoi est-ce que un gouvernement oyo azana ba tribu nyoso pebele bako pesa crédit na un mouvement oyo toko benga toko bon toloba moi mouvement moko boye kaka ya bato yo ba ko telema pona ko défendre ba mboko na bango alors bako ko taper na kata armée pour que ba pesa mboko na armée yango ne loko nazo linga sinon en principe il faut batalisa biso ba congolais to yeba keno bato baza banane ba zui mandoki wana wapi na ko yebisa yo na ko féliciter chef de l'état biso ba patriote to soutenir la chef de l'état mais union sacrée. Tant on soutenir chef de l'état, pourquoi pas na ndenge à investir na sécurité. Na banda ko lobelo ko na banda kala, pona biso to na besoin élection te, to na besoin de sécurité à mboka. Lelo to za 4e na Afrique. Na pesu information wana par rapport à mandoki oyo to sombi balakisa ki yango po video yango je sais peut-être na kotindelo yango ya mandoki to zwi mais mandoki oyo to sombi ba biloko a sombi pona ko mais mona na rapete na intéressé ko mona na bakoyi défilé nde la kisa biloko wana mais défilé nde esalemi nanu te ozomona donc défilé nde esalemi te ozomona donc il fallait défiler seulement pour la photo l'accès biloko wana mais défiler salemi té alors toza 4e toza 68e na monde donc avec armée wana tokoki ko attaquer ba M23 très bien pe ba bimi na mboka na biso et puis EAC azongi na chaque pays bazongi na ba pays na bango bato asade ko bazoya bango pe bazongi na ba pays na bango mais tango sikoyo Patrick Mouyaya azor lobate bon tina salama tozo yeba pete azor lobate boye biso ba wazalendo bazwi mandoki ndenge nini ekoteli na frontière nini pour que bango bazwa yango eyeli na masuwa to basombi yango kaka na Kinshasa to basombi yango kaka na RDC to basombeli yango ba wazalendo tango ba wazalendo babandai ko s'organiser nani aza chef na bango service à renseignement mboka na biso il faut bayeba banani baza ko appuyer bango tantôt balati ba tenue militaire tantôt balati ba tenue ya banako ba tenue militaire bazui yango wapi ce sont les détails oyo biso ba patriote toza nango besoin to yoka yango po apaiser biso po to ba ko soutenir sinon bitakuira lobaki alobaki ezate po nyoka eza wana yo ennemi na ngai fona bomanyoka mais yo ennemi nde ozokota po ya kobomanyoka lo ti oya kosunga ngai na bomanyoka fo mpe nayeba nanu ngai na yo en tant qu'ennemi tosali mpe to oyeka po oyoyi ngai na beleli nyoka nde oyo oye po ntango okoya eya po ocrée nga problème. Très bien. On peut aussi considérer que vous appelez couteau à double tranchant ba wanzaleno wana pour ne pas ko bunda po na ba récupérer espace wana ba ko tourner les deux contre le pouvoir en place ou l'armée congolaise va vous saper c'est possible, il y a possibilité. Mabele nyonso bazui. FARDC azo matcha drapeau te. Il a fallu tout le monde à FARDC sur quoi matisaka drapeau. Poto ndimake balongi penza bazo libérer. Mais bazo leka bango moko pe basala déclaration que koto nyonso tozo leka wana ezotika la kaka vite. Ça aussi c'est un problème. Vous comprenez? Au contraire, tant que l'équipe fallait faire des apusana pour à récupérer parce que on a aussi to récupérer yango. Donc wazalendo akoki ko baluka
Poutine tango asalaka Wagner apesi Prigogine ayebaka te ke na ba période neti oyo Prigogine wana kosala rébellion na Russie pe a combien 300 km ya capitale pour renverser Poutine à pouvoir et balukelaki ye malgré que lelo yo Prigogine akufi mais Wagner lelo amonika ke fa longola yango ndenge ezalaki wana ba mercenaire akonta yango na kati ya armée na ye ba oyo nyonso nani Amérique esalaka Ben Laden terrorisme terrorisme wana balukelaka ba américain état islamique oyo basalela biso yango pe balukelaki Europe balukeli pe Occident ozo comprendre donc ba wazalendo oyo soki toza na maîtrise na ngote soki ke ezaka gaono eloko ezanga tina ezanga kombo Rwanda bo azo reconnaître M23 te biso pe tozo reconnaître wazalendo te ekoki ko balukela biso dans les jours à venir. Pourquoi? Parce que tant babimi balongoli bato oyo awa nde bazoloba koto etikali vide. Donc bako pe bakoki kotia siko ba administration na bango bakoki kotia pe ba biloko na bango bako ko pe makasi koleka parce que biso pe to betala maboko to reconnaître bango. Voilà. Et comme ba état na kati ya ba état nde danger yango wana. Donc il faut ba nani ministre la communication a minimisé dossier ya ba wazalendo te. C'est le gouvernement dans son ensemble. Oui. On s'attaquer dans la communication. Apparemment, c'est comme si on a un combat personnel contre le ministre de la communication. Non, c'est son travail. Yoza chef awa, yozo gérer awa. Patron azali, mais yom tozo gérer. Yom toko yebi sa patron que non chaîne ndenge za boy, il faut boyer. Yo musala na do amonaki ba compétence na yo oyo mutu akoni yete héritier na Kinshasa sala kombo na TV nde yango asali choix na ye pa na yo siko yo nde mutu kotalisa ye po ye aza businessman mais yo ndo za charge yo ndo yebi communication na kati ya entreprise ya communication yebi fo boye yo ndo Patrick Muyaya bazuye sikoyo ministre la communication yo yebi tala ayuti trop jeune journaliste ya CBS trop jeune nandenga matiti lelo komi puis voilà ce qu'il est aujourd'hui. Vous comprenez? Talaga place à outil nengo lelo a commis moi expérience wana ezali biso tout aux hommes Patrick le plus jeune à revendre na ba vieux wala ba journaliste pour ba tuna ka ba ministre ba question tout ça donc tala parcours na ye lelo yo azawana akoki ko minimiser communication te tala communication ya vieux Lambert Mende vous comprenez abane ko yeba quand même ko poser situation oyo boy pe ko rassurer bato ezali ndenge mona ye ako minimiser communication wana te tala sikoyo président ancien président ya Kenya auto zalawa pona koloba ke ba wazalendo wana ba stopper ba biloko bazo sala wana mais yepe ministre la communication ye a relayer pe yango que non bazo senga na ba wazalendo ba mega pe ko revoir tout ça congolais ko mona dossier wazalendo moi ako minimiser yango azo minimiser yango avec légèreté do azo sagana na moto azo sagana na mbeli ye moko. Or, il faut azo yango au sérieux. Soki bayebi ke baza ba jeune oyo baza ba patriote ya solo bazo bundela. Mais vous devrez les encadrer. Très bien. Bo orienter bango. Bo tiens bango ba disposition ko permettre bango. Et puis voilà. Et puis boko travailler bon, j'ai aussi obstacle mususu pe na yako comprendre yango c'est par rapport aussi à ya état de siège. Parce que l'administrateur du territoire au bazar ya ba localité wana il fallait sikoyo bazonga sikoyo tia sikoyo bazongisa ba chef de secteur ba chef de groupement ya ba période ba parti wana po ba banda musala na bango basala yango comme il faut mais aux hommes on appelle état de siège mesure la restriction déjà le chef de l'état qui récemment a ko alléger yango donc peut-être procédure des mois muké malembe. C'est déjà fait. Donc. Et c'est comme ça au moins que ça revient au gouvernement. Donc, bangone bat bazola lisa makamboyo. Très bien. Donc c'est un dossier à prendre au sérieux. C'est un dossier qu'on minimiser parce que sa question, il y a ma belé
tout le monde a ah moi bah jeune mo no mabele ba tu bunda mabele ni no kana za rap nga américain to bunda mabele mabele ya bino bozo wapi. Non, la RDC c'est mon pays. Voilà, OK, na suka donc c'est qu'on peut retenir, il faut na kozwango pena beaucoup avec beaucoup de sérieux de ça. Voilà. Parce que demain ça peut se tourner contre la RDC. Voilà. Merci beaucoup. Voilà, parce que toi, considère OK, na suka. Toi, reçois dossier à suka, dossier Gentini Ngobila face à Godin Poi devant Toko Bengel la médiateur na éviter ce qui nani le vice-premier ministre il y a intérieur. Est-ce qu'on peut se dire que Ndenge Bakutana Kibongo c'est déjà un début à solution? Non. Et ça début à solution. Pourquoi? Parce que la fois passée, ma voie administrative, nuance, et ça qui appliqué presque. Et même ma voie juridique, et ça qui peut appliquer, bah peut-être au niveau de la justice, bah trouver gain de cause. Bon, au ministre a intérêt à ça là, et ça un peu dans cadre diplomatique quoi. Hein, tout méganan ko réconcilier bango. Mais présentement, ils n'ont pas si pour réconcilier Godin Poi na Gentini Ngobila. Présentement, ils n'ont pas. Il y a un député provincial dans Ayebi Bango Malamu. Il est ministre intérieur à travailler à Bango. Ayebi Bango Malamu, pour Yemogope, Ayebi Géo Zanakatuana. Pour le moment, il ne peut être ni pour ni contre. Kobo Sanate, Tango Babuki Zando. Tango Babuki Zando, à la va-vite, malgré tout ça, la commission Oyo, avant chef de l'État qui t'a Zando, commission Oyo, assemblée provinciale Estaki, pour ne pas enquêter Zando, Kobo Sanate Gezaki na député Peter Kazadi, ne Azaki responsable ya commission wana, nde akendaka ko enquêter. Très bien. Tango ake ko enquêter, batu nyonso bayeba ke ba député provincial baza contre pratique ya ngode pour ya Gentini Ngobila ndenga bukizando. À notre grande surprise, Peter Kazadi a un langage un peu proximatif na Gentini. Donc les gens ont vite compris que awa eza ba beti biso kaka moi eloko moko boy. Donc il est là, il sait ayebi eloko wana très bien, ayebi ba faille wana très bien, ayebi makambo wana très bien. Mais kotalaka position oyo Ngobila zozwa et puis position oyo Godin Poi zozwa nandimite ke ekotika la rosalem. Mais eloko yango yango tozo senga, yango eloko yango tozo senga à 2 mois ya fin ya mandat. Voilà. Mais bon, soit vous suspendez seulement l'assemblée, il y a une prérogative na ministre intérieur. Suspendre l'assemblée comme ça. Gentini Ngobila atikala kaka moi gank pour à gérer kaka moi 2 mois etikali ce qui a été fait dans l'activité na bango et vanda kaka pour théâtre wana ezala lisusu te ozomona. Donc je crois que iko za la solution parce que ceux qui eza yango te to bano vivre yango tous les jours oba lobibe oba te ba vandisa bango ou au besoin so pa moni moyen zate ba interpeller Moueji aya Kinshasa azanga pe poste na ye babengisa pe batindi ata na Congo Central ba interpeller ata côté ba matadi wana tango akei kuna ale côté oyo bazui mutu mususu asime intérim. Bon mais finalement si on te ça ndeli invité ce ko badi batindi batindi sur you mitoni bon na lebelo hote na zuka na malobalo na maxika oya galiko na lebelo hote. Merci beaucoup Ndeko Jean-Serge ndako mona na kati na yo moi qui honorable azana kati na ko yebate formation jui ngona kaka na éviter na lebité mais non, ma structure est très bien. MPLC est très bien. Différence c'est ça que dans Wazalendo bango basimbi mandoki. Biso to simbi mandoki te. Biso tozo kenena na éducation pour na kotali sabatu amour ya pays. Donc mutako iko linga libumu na ete koleka mboka. Vome muto linga nde mboka libumu ya na sima. Nde yango ne ba message na biso tozo ko évoluer très bien. Je crois tout ça la réunion 2 fois dans mois. Premier samedi, na dernier samedi à moi. Donc na dernier samedi à moi, tu as une rencontre mususu. Place que tout ça la rencontre na biso na côté à Rigini kuna. Donc tout ça côté numéro numéro de téléphone est plus 243 97 53 48 595.
plus 243 97 53 48 595 toza ko évoluer ndenge wana petit à petit tokoya na babilili bo bato bakomona yango et na saluer ba patriote nyonso bazolanda biso ba oyo na yebisa bango déjà ke baza wana ta mususu balinga pe babanda kobenga mais ngai te mutu nazo ko ngamna ko gérer na osenga loko moko sala yango pona émission pona respect émission na osenga na ko pesa ka honorable Ntingi Pululu Mbote. Non mais honorable Ntingi Pululu je crois formateur que na bosana ki non non formateur na onde ko boza rapide na sens a konzima ka bato mutu a former politiquement comme le Jean Serge ko même le benya na ko mona ki Ntingi Pululu na kati monsieur Sile pesa ka Mbote to souvent libezate ngai formateur na nga na politique au banda 2010 ti 2016 eza Martin Fayulu nga naza produit ya ECD sikoyo tango na ye to na bandi koyamba président Ntingi Pululu na plateau na ngai nde toye kosala amitié tosali relation nde totamboli ensemble ti tosali ligue des serviteurs comme parti mais amitié ya nga na ye epekisi ngai te kopesa ye mbote c'est un député national honorable Ntingi Pululu napesi ye mbote je crois na ebandeli napesaki ye mbote te mais napesi ye mbote sauf que yaza mentor na nga te. Voilà, merci beaucoup. Lelo Yonde, côté wana na kolongola yo. Merci. Merci Ndeko Jean-Serge Touzana yo tout le mercredi Touzana yo. Voilà. Avec d'autres invités à ma débat Touzana pour nous chauffer non. Tout ça disponible. Merci beaucoup donc merci na ba congolais nyonso na ba vrai congolais parce que ba vrai congolais pe bazali et surtout ba vrai patriote parce que biso ba vrai patriote défendre ka intérêt de mboka biso to tia moto na biso pour na RDC li bumuela la nzala ka c'est moteur réfléchir pour Congo et bonga. Merci, ba politicien, il faut pas longwa na Congo, tout tika na ba politicien pour mboka na biso et décoller. Merci mingi na bien so bolandi biso, on a Kinshasa pe à travers le monde, na le PDG à chaîne Oyo, pe à grande entreprise Fou de Jésus Business, Neko Trésor Ngoy qui vient Fou de Jésus au Wapilelo à Kusunga Mboka, pe à kopesa misala na ba Congolais, donc au senga na bino pe ba o nyos bana posa ba information sur entreprise Fou de Jésus, ba vente au sein de l'entreprise, bo s'abonner na page officielle, donc page Facebook, il y a entreprise Fou de Jésus, vous allez mon page il y a Fou de Jésus. Vous s'abonner à la page Joana. Avantage, c'est que si vous s'abonnez, vous soit réduction à chaque union sur ça là, il y a une réduction à 30 et 50% à chaque année. Telle opportunité à PCBino peut avantage, on va couper ça vidéo. Ceux qui vont s'abonner à la page officielle, il y a Fou de Jésus Business. Merci en tout cas pour la monsala qui te pour ça pour la RDC, à Kolong la chômage, à Kosunga Mboka. Merci na yo, te pesio mbote siko kota la biso na bureau na yo. Na Popo Kabaka à 2 bis entre Maison de la Bible na banque BCDC et Sika entreprise Fou de Jésus Business et Zoami. Mbote pe di susu pe merci mingi na Lelo o asalaki bongo réalisation émission au précieuse et aussi au directeur de programme Eflect Pesio Mbote sans oublier DJ Gloire ou akosala musala kitoko pona émission oyo ekota na ba réseaux sociaux pe loyo et la na makasi côté ba réseaux sociaux. Merci tukutani bongo lobby na même heure sur la même chaîne. Bye. L'entreprise Fou de Jésus Business fait appel aux futurs employés dans tous les domaines.